na mbete pe sexy yango lebi tozo katambile okolemba musaka da okolemba sexy na katanda ko tina mbete. Vous avez une question, au moins ça fait bien la PC Rafingi Numbote, patron ya Congo Promo, la PC Mbote. On l'a vu question. Nabi obengla ngande makambo, nabi mana yo alors. Kinduma balembi. Pas fanatique na yo, balobi balembi kinduma grâce mise, balembi vraiment parce que balembi. Natiki, voilà le problème. Natiki. Na respecter telo te na lobby. Par exemple, dans Boutou, dans ton système, dans nos commandes, Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Big up my brother, associé valable. What's up, man? Are you fine, Mr. Raf Ngindu? Comment États-Unis d'Amérique? Parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo, monde entier international, n'est-ce pas? Qui ne doit pas être sur le côté de la Tara Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc, on a vu ce Congo Promo numéro 1, c'est tout. Congo Promo. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre. Le Congo Promo TV, Ralph Ngindu number 1, Babi 001. Dans la state, niveau matoso, vous avez en États-Unis. Niveau à boy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis ce théâtre, aujourd'hui, vous allez La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Yangoy, Massa et Meriba. Awa lusala kandengeni. C'est bâti bon on a 12 heures juste. Briefly, Papa Sundial. Ya solu wana, na lubaki na yo. Naja kumeka expérience. Tout 10 jours. Anadunianga. Ba pesi ngai déjà solution. Ya yo mutu uza na Londres kuna. Et puis Angleterre mobimba en plus ba yibisi ngai. Agence ba yibisi ngai ça dit Massa et Meriba. Massa et Meriba. Bienvenue sur Congo Promo TV, c'est votre magazine Espace Balade qui est présenté par votre humble serviteur Pata Plus. Donc, Nega Nalobagino, Pata Plus, Ayakate, Sogi Rosala, Ezate, donc, sauf vraiment Naza Awa, Toza en plein Paris, Toza vraiment pénépiné Notre-Dame, donc, so Naza Awa, parce qu'il y a Rosala les Ali. Naina Koutana Moutumoro Boy, Bolingara Mingi, Bolandara Mingi, et puis Bolobelara moi trop. Si je n'ai vraiment exactement ébélé, il y a un monde qui n'a pas Plus vraiment à se déplacer ailleurs sur le terrain. Na kutana naye na betane nzoto donc nazo yamba invité na kaka po na sala no plaisir ba otu balinganga ba otu balinganga Pata Plus yango boyebisa nga peke na luki la biso invité wana vraiment bo miko solo na po ndenge bena bo solo na ye peut-être yo akoyo kayo luki la biso ye yango vraiment na sur na kutana na invité na to be no to miko solo to betane nzoto donc sans plus tarder nous allons vraiment inviter na bolanda biso sur Congo Promo TV. Merci. Bonjour Kassimbizi. Bonjour, ça va? Ouais, ça va très bien. Naïf vraiment Paris awa naïf au couteau donc en plein restaurant aux Olia donc toyeka kato mikasula vous m'avez santé ça va comment promo ça va ouais comment promo ça va mais babi grâce mbizi azoyo konaté grâce mbizi mikolo vraiment dirait moi baisse ezaneni expliquez biso baisse nandeni otala ke mission sana nekasi bakate nga comment les gosses a jamais na beti mokile okufa po au monde ce que ça la et l'eau kaka et l'eau que ça a bien au salon on a dit bébé c'est ça la raté au monde mission na sana nikes ba raté yo moko to baki nanga au salé mission nikes ba raté au bese andeni asa na ngabe mission tout le jour nza makela net awa au kanga po na ke na bel na ke leli voilà si mise sauf moninga na en plein Paris na ina kutana yo parce que moi ma solo robete zali ma solo robete za
vraiment en tout cas poto banda en tout cas na yete pona juger grâce mise mais na ye pona meka ko memela ba masolo ko memela ba makambo oyo bato balandaka yo balingaka yo balobaka mingi pona yo mingi bazora chance ya kokuta na yo te peut-être ya osola no te mais ngana zi occasion wana ya ngona memeli yo makambo oyo bandeko balobaka na yo poto ke vraiment musika te to kota vraiment na vivre ya sigi na biso to yeli awa grâce mise expliquer biso ba photo mo oti kota dernièrement internet ola limbongo mutakala grâce mise mo sa film merci bien ndeni mais nga mona déjà sexy non ça ce film sexy ndeni nga mona sexy na mi benga mi grâce mise la sexy non ça film sexy te ya mbongo yena no sima mbongo bongo te na sima mbongo ndengwana en plus au sima mbongo ndengwana olobi bio komi bien que non mutu moko ayako tikilo mbongo na tongo donc veut dire que non grâce mise alala kina mutu na butu mobimba na tongo batikele mbongo ebele wana. Vous avez ma question, hein? Au moins ça fait bien la PCRA fingi numbote na patron ya Congo Promo na PC Mbote. On lobby question. Na bi obengla ngande makambo. Grâce mise na bengilo mamote na bengilo to solo mamebele mais makambo na yeli ko solo na yo. Eza makambo o ba fai na yo balobaka. Bato balingaka yo. Babi grâce mise trop c'est trop. Bato mingi balobi vraiment grâce mise trop c'est trop parce que essayer l'équipe bato ba ko kasuti babi essayer l'équipe grâce mise abokanga akomokanga ba photo na chambre na ye mutakala bambonga panzi alobi ke tonton moko bolekeki na tongo donc musala na zaki ya butu po komiti na tongo déjà na rectifier ngana nga ni monsieur 30 na sindi le kerte na oza ba fante pona nga chanteuse te nga musicien te loba peut-être que bateau batalanga bateau ba moi bateau des personnes ba apprécier ngai donc bateau ka à mon ah oui monsieur grâce mbisi atali ba fan c'est trop dit olobi na chambre ezaki na chambre te na zaki ba photo so hotel peu importe lié mais ezaki na kata ndako na yo te tango solo ba chambre eza différent na salon na zaki na photo na ngai ya pembe comme d'habitude tant na sala ba émission. Donc ça n'a rien à voir avec la chambre. Quand c'est l'émission dans la chambre, c'est impossible. Tu vois, non? Nazaki, dans le salon. Voilà. Tu n'as l'obité que au salon qui émission dans la chambre. Au kangisi photo na kiti na yokasi. Na mbongo, ba tigile ko na tongo. C'est que bolala ki na muto na butu atigile mbongo na tongo fa kende. Avant comme toza 15 heures. Avant comme tongo ola la raté. Avant que matongo au salarani au lalarano mais donc ngai na lali na lamuki na mbongo malamu na lali ngai na oloba makamu na ngai na lali na sane na lamuki le problème na mbongo yo mona makamu te bandeko ya 3W Congo Promo en tout cas pour excuser parce que naza un peu direct parce que na yo toyoki mwa mingi abi grâce mise après ça va tout passer tant à l'écran internet atikara moi biloko mike donc bato benga ya vraiment na ye babi grâce mise abi alala ki alamuki na mbongo donc deuxième version grâce mise azana kisi et stand la mbongo eza bongo te en fait olingi na epsonel pour non comprendre na yo na tunyo ke yo pour la laka olamuka soki yo olali olamuki te na mbongo c'est ton problème ngai na lali na lamuki na mbongo. Voilà, maintenant au komoko tsamba kamba kisi na makamba soki andeni ide na okeneti na suka na edo ide no ezani no fait ide na ezabwe grâce mbizi alala kina mobali na butu toute la nuit balali na mobali na tongo nango avant mobala kende atikeli mbongo ebele 3000 soki si je me trompe pas ezaki 3000 euros. Ah bien. Maintenant pour le baboy banakala pourquoi le bateau se tourne autour de pour ngana âge plus de 20 et quelques. Yo wana yonde selon yo ki na lala ki na mobile alors. Pour na photo na mobile c'est la kité. Nga moko na mbongo kaka. Comment ki mutatikeli yo? Tonton moko batikeli yo après au lobby que non. Est-ce que na lingaye po na za craquer na craquer na lingaye to na lingaye te. Maloba na yo makoma na yo muto koma biloko na internet non? Na no kraka moi c'était. Voilà, babi toujours continuer car émission na bino, babi émission no bolanda mingi espace balade, biso to se balade babi là où il y a les espaces, nous on se balade donc to yona to se balade na Paris, na Pénépéné grâce Mizi la Cerci. Donc toujours continuer car ma solo grâce Mizi. Question na biso au répondre dans vraiment to les cannabis bendeni.
Est-ce que grâce mise à Zarandumba? Excusez-moi, je peux avoir du pain? Oui, s'il vous plaît. Autre réponse. Vous avez réponse à toute une question. Grâce mise à Zarandumba? Oui, puis comment monotonie? Grâce mise Ndumba. Pour développer la question, comment monotonie? Grâce mise à comment ça la film à Cercy? On arrive déjà. On a Cercy. Voilà. Attaque Ndumba vraiment grâce mise à comment on me balti na ndako na ye. Kindumba vraiment grâce mise au soit tel vraiment ndako yo la la comme ko yamba mibali. Oyembi bina mibali butu mobima na tonga tikili mbongo. Ebele $3000. Oyembi nzelo tel grâce mise. On a problème maintenant, Orlando. Sautons. Bateau balinga Gazimbizi, désolé vraiment en tout cas. Bolimbi sangapo, na habité Gazimbizi, à mon on dit na outil musique na Grenoble, on dit na ka pona tout moula mais na ko tout moula été na vraiment tout sur la sérieusement parce que babi trop c'est trop, Gazimbizi trop c'est trop. Makamni no lo ba de fongai. Kinduma na bimina, on a bimina na ndeko no na bimina. Na bimana yo alors. Boni fanatique na yo balobi balembi kindumba grâce mise balembi vraiment parce que balembi bimina ba papa ba fanatique ngo batata na bango ba maman na bango pour balembanga o sola mabe te ya na soli mabe te yo kela bango tama parce que balinga mingi balinga yo somoni bazolo ba bweseke te na lobi balinga yo mingi yo kela ba fanatique na yo yo kela bango parce que balingi yo mingi yango bazo ko reprocher bongo yo moko komi yango olali na mobile na butu atikili mbongo Facebook wana eza yo to eza elonga nani ba photo na eza nkati na mutamini eza yo to yanga bon ceux qui mettent ba kabenga yo problème no ka $3000 ba kabenga na ndako nanga yango des problèmes non en fait yango peut vertige bon comprendre yango peut vertige au kanga ba photo mutakala audité te na somba on combien et puis ça vertige te na tia ba mbongo na écran na ba internet et audité te ngo besoin na somba on combien. C'est cher, papa. Na simba jaba mbonga koma jana niveau na simba jaba $30,000 na maboko eza maboko a chance nga mokombo na nga grâce. Vous comprenez non? Mais ce mota kabelo ata €1 au monde ngo kabelinga. Falo banone merci non? Voilà. Maintenant yé merci nezaki ke na tia on internet malgré linga kombo nete. Pour et l'opé ça yé merci na monoko. Aligné par exemple dans salle émission au PC dédicace grand prêtre Mbote wana merci PC bato mususu otie photo ya yo na ye ya pe merci bato mususu nde tonton na kabela kingai merci na pesa ki ezaka kina chaye kaka mbongo wana ezaka na internet ye jour peut-être ngai na osola mabe kukena ona nde na mabe nde longo kenete jour na osola mabe abi omoni photo na o check na internet mbongo na mutakabela kyo ezanga mabe yo sola na ye so jour oboy ko yamba pa na yo mabe yango ngoloba na ye papa chéri balobi grâce mise abi alobate mais avec Congo promo grâce mise au forcé aloba azoloba quand même vraiment tout cas zoloba to beta masolo to beta grâce mise boni lettre M boni lettre M. Na bien ngamona za lettre nini mbizi MBIZI lettre M na tuni kaka boni lettre M na ça bien lettre M mbizi na ça bien non là où est le problème boni lettre A lettre A c'est qui encore c'est que lettre A mais toi on a ba lettre tu n'as boni lettre A non la habitude zo ba ba lettre non tout no ba lettre A c'est qui boni Hakim Prince de Lausanne. Ye mone ngalo baka e baby on a stopper na petit grand là boni trésor ngando bon on parle bi grâce musique to toucher ba point sensible oyo ya lingaka te donc bolimbisa biso po to toucher ba point sensible grâce musique na ngana tuno question moko boye récemment il y a même pas une semaine
natu ko mon interview na yo et c'était hier au Seina Nikens Bayaka. Grâce Mbizi, après avoir Kobe Banana Nikes Bayaka, après avoir Koloba n'importe quoi, na sima mukongo Nikes Bayaka, tant que ndaka ngola, les leçons y'a bien émission na yo. Yo mena otina loba mabe Nikes Bayaka. To banga yo ka kombo, to banga kombo Nikes Bayaka. Ah vite. Et le belango bino nzie mudumu azo banga azo senga pardon bendeni. Oh. Pas problème. Rebingande na zabo. Rebingande na zabo. Ndengo fani na boy. Ofandi na problème. Na banga problème te. Vous comprenez non? Mon salaire aussi comme banga problème. Et simbate. Ce que ça complexe non parce que ça fallait pour pas. Moi des trucs là ça marche pas avec moi. Oh parce que ça Nikens Bayaka non. Parce que ça ce qui Fata Kimbala. Moi ba jewana na et simbate. Ce que linga ngate etalio, ce que boka ngate etalio. Ngamoko nazali banga monene. Vous comprenez grâce Mbizi la sexe. Vous comprenez musicien salangate. Vous comprenez musicien salangate, ça perd à salangate. Nabiman ndeke ba création ka grâce Mbizi la sexe ya mokili pe bandima pe ba continue jeu. Ndimaka na okata kata bilamba na ye. Ah? Ndimaka na okata kata bilamba na yo. Ndimaka na okata la okata na nga faire comprendre que nga la banga mutote. Je fais que mon travail, je veux que nya sala à l'aise, nya se sente à l'aise. Ce qui moto a sali mabe, moi je dis. Tu comprends non? Tous en bolo comme motote. Na pe sando côté na bomba makambo. Quand quelque chose ne va pas, ce qui te robeba na te bebane. Na banga katinga côté wana. Zala à l'aise. Kolobate que na banga nikes. Non, je le respecte. Mais quand il s'agit du travail, je fais mon travail. Vous comprenez non? Faut rigueur ça na musala. Vous comprenez? Pour musala na soke baby. Vous comprenez non? Peut-être que Nikens peut être au bébana. Pour s'approcher par grâce Mbizi nanine. Il vient pour le travail. Tu comprends non? Donc le bâtiment et le béli et c'est à Kobangaï. Non. Moi j'ai peur de personne. Et je le répète, je le dis à haute voix. Je fais que mon travail. Je respecte tout le monde. Musala nanga inde. Balobi eloko ekote lo lokola musala ezate. Vous comprenez non? Et eloko ekote la nanga ezande musala. J'aime mon boulot. Non, on se rappelle tout ça qui n'a pas Nikes dans un restaurant. Nikes a eu grâce au linga musala na yo. Vous comprenez non? Na linga musala non qui on a 3 heures. Voilà. Na moni o comprendre question nga bien te na lobi te ke obangi Nikes Bayaka na lobi bobe banana Nikes Bayaka o loba mabe pona Nikes Bayaka parce que o yambe ne mission yimu ta bengi yo be yo muto bengi e ko woli saka ngo woli saka Soton. Yimu to bengi Nikes bosa émission Ah bon ça na bengi problème yani. Ah mokolo na ngati. Mokolo pe ko za pe na bengi mokolo le problème. Na beza wapi? O bengi Nikes Bayaka mais après avoir ko finga ye après avoir ko lobani so lobaki hein ba vidéo ezali to wana ozo monter mosala nanga. Comme na rosile ka oseka ezana. Ndelo ba kengala monter. Nikasa mokolo nanga na monter ndelo. Au monde biso to comprendre atem. Dernièrement na autre soit na mission moro na ta communauté pour la respect. Na respect ta raye. Ce qui m'a dit que finga moto pas nanga. Exactement grâce Mbizi m'a fini artiste au sapeur. Est-ce que tu comprends? C'est pas moi. Non déjà na ndenga qui journaliste j'ai pas droit na finga moto. Tout sapeur tout musicien. Non. On comprend. Mais ce qui m'a dit que finga moto pas nanga ezangate. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Moto musu soye abengo personne grâce Mbizi nanga c'est l'émission na yo. On dit mais oh ils ont moto na ye papa o ebité. Tabo bana sa émission o tout n'est pas au moni grâce Mbizi abanoli na restaurant yemba moko akena on mususu et la répond oui abanoli na restaurant yemba moko ake oh ce que na monde ko to Nikes Bayaka kuna na ko beta ye o moteke akinta makambo longwana ndako na ye yoko to eba on peut pas maîtriser la personne. Je suis désolé, moi je ne maîtrise pas. Ngako to tela la émission na bateau. Téléphone arrête. Tu vois non? Donc on confond pas. Nga attend la au seli émission na Nikes
Le lopé bosso Hakim de Lausanne a bengi bossa émission. Bossa na bino. Na bien. Autant comme souci ya, on peut bisa musalati. Bati muso de fois afin nda kuna lingo tanga comme autant to na droite mikolo comme affaire à droite. Papi Mondo. Babi Montasimbi réalisateur, Papi Mondo et na lobate. Babi wana elora mikolo grâce mise abi a lobate parce que ba question to tunaye abi a lobate. Côté ça les crimes la congolaise là. Vous voyez bien non bien parce que y a grâce mise la sexy. Vous voyez bien. On est crème couleur. Malembe, doucement. Malembe. Balobi malembe, crème mikolo, babi gas mise, babi mikolo crie ezaliga ka malembe. Balobi mote na Papi Mondo vraiment mote belé, babi merci na yo vraiment Papi Mondo, grand caméraman à Paris. Balobi merci. Na ndenge ko aider ndeko na pas ta plus asa musa na grâce mise. Nazo bosana te na bi nazo pesa mote na bana na ba mama tout ya Amical Club La Colombe na Paris ba mote belé ba papa tout ya Amical Club La Colombe sans oublier babi on a président président Frank babi Frank Lusakweno ya mama Cornelie Maïka ba mote belé sika bozali babi donc toujours continuer ko landa pas ta plus babi na bosité babi yemoko Rafingindu ingénieur Rafingindu aux États-Unis pourquoi pas na tanga sous babi acheter vision balobi acheter vision à Kata Chambéry balobi que tant que acheter vision à Zawana Chambéry ne tombera jamais. Pourquoi pas Eric le Maréchal on est ensemble bino tout bolanda ngai des retours balobi des retours Guy Ewa Mokonzi à Grenoble des retours donc avec force bana Lyon tout la ngarabino mingi sans oublier Pati Mbengani Yamba Moto balobi kalate disque nayo pata pisa to zelaraka na ya vomena kata studio to jouer ma solo pona ndenge ka esengela to zora quoi babi sans oublier TTC à Tembo na kata Grenoble wana venanga TV plus Timothée TV plus na Grenoble ba mbote siko zali bino to bolinga pata plus balobi tozo bosana te balobi pena ke non Amical Club La Colombe Amical Club La Colombe donc ba mbote belé na bosana te babi venanga Laurent fondao ba mbote na aussi kezali sans oublier balobi Rex Matondo et siko zali pena donc ba mbote belé bo soutenir toujours pas ta plus toujours continuer émission grâce mise la sexy. Donc tu es vraiment à Paris à tout bête na grâce mise bon mon que mise ça chaud parce que ça muta chaud et on peut to kende kana ki chaud ne bo to tika ko tenter ba tout bolinga nga ba sans oublier venanga mo Vicky Jenny mo konza Lyon mo vie pena donc siko za ba mote belé babi toujours babi fondation balobi opération libanga ya bana makala venanga Fulgence Kadilu fondation libanga bana makala to zela bino babi kalate rappel kalate to sala on a fondation libanga likanisi ya venanga Fulgence Kadilu azu pena likanisi kino bana makala tout botsa bala baboka mabanga basali senzela po balobi nzela makala ezobuka na bana makala so bati poto bake makala bakoka kokota te yango na venanga Fulgence Kadilu azoki likanisa opération libanga do bo soutenir venanga Donald Land na Irlande bo soutenir venanga Vita Mandela bo soutenir opération libanga donc tozawana pona bino kwa tozawana tosa musala sans oublier masananga DJ Mara bambote bele siko zali na bo sente bana balonga nzala Jokebani balobi Platini Kiss siko za bambote bele marché central Claude et siko zali bino tout bambote bele toujours continuer toujours na grâce mise la sexy to tuna ki otobi balobi est-ce que yoko conseil émission te ça on se kanengo se garawana de la question balobi tango seka émission na yo okoki vraiment kotika koseka te ndenge osekaka wana ok na otika kasi obligé te batuni kaka namoni ke na biloko sombeli ngai komokanga manga na kingo na okokanga sukolea te po ozotianga olobi na question na bini natiki voilà problème natiki est-ce que grâce mise vraiment aza capable ya kozala émission sans alata sexy
natiki balobi te otika balobi est-ce que grâce Mizi mange est-ce que asa capable vraiment un jour à ça émission sans à la sexy émission mon asala qui na attaqué les potas comme si le lobby est-ce que na kuiko tika te na bi na tiki na bi ma belle susu na lobi to tika na lobi te otika shano ezani yo lingine ngana sa oyo lingi yo lingine osala oba fanatique na ba lingaka ba fanatique na ba lingaka ba bi grâce Mizi ermo ba moni vraiment obeti vraiment osali émission olati correct ndenge ba tous balata yo shano ezani na sa shwa na yo kasi yo ana shwa te nano mona nga émission na maputa te soko okosa nano mona te te tika bato wana bato na problème olo ba pala bango ngaso na zinda lingina reprocher grâce Mizi na koya bena bo sans caméra ndena la chemise boy o se pété chemise ngo ezanga ba bouton le mona na ba chemise ngo ezanga ba bouton ende mondela sali ngate mona sali ngana ko sa chemise boy ngana somi moi chemise nga cavali na somi kana tina nzoto c'est tout balobi grâce Mizi chemise ne lati ya cavali coupé na épée et ya cavali ngabu na ébé te za cavali mais babi grâce Mizi peut tellement asa mingi na bato abeta forme y pas beta forme grâce Mizi pas comment ça perd yo ko tsala makambo ngala sate makambo ba forme tikela ba didenzo ba nikes ba ka trésor ngando ba fataki mbala ba bangono so tikela bango makambila mbangate kaso beti ba cavali yana tunisi bon mabeza o tsala makambila mbate na simple travailleur, na simple chroniqueuse, na simple grâce. Comment tu as le bité au cas na simple. Patron ya Congo elengi. Grâce Mizi, pourquoi Congo elengi? Parce que Congo, il y a question à bien. Comment dit na Congo na biso. Au moins à Kinshasa est lengue. Sauter. Ici, on est trop enfermé. Tu vois? On n'est pas à l'aise. T'as à la pâte. Tu vois, quand tu as un restaurant mindele. Naki na toke na beau marché. Au l'air quoi, on a fumba, nous sommes au l'air. Mais là, des fois, on est limité. Et on a là, Congo na biso c'est lengue. Tu comprends? Congo la biso na on a fali pour pana biso tous on ba vina biso Kofi Olomide tous on a ba Félix Wazekwa tous on a ba Grâce Mizi la sexy tous on a ba Cindy Leker tous on a ba Nikes Bayaka tous on a ba Trésor Ngando tous on a ba Fata Kimbala ba Didensongo tous on a ba Meche 30 tous on a ba Mami Lela tous on a ba Papi Mboma tous a pena yope pata plus Congo la biso na loba nini tu on a ba Michel Kabia wetu na loba nini tozana baya wile to yoka Congo la biso ngaye tozana baya wile to ka papi mondo tozana ba papi mondo yoka seconde na otanga kumbu tozana ba acheter vision tozana ba acheter vision pe na ngai tout ça donc na monika na lobike abi Congo la biso ezelengi tala ka Grâce Mizi la boye moko moni comme kenaka ngala mabe bato balobaki pona Grâce Mizi la sexy nzembo na générique na yo wana ba parole za kati yum to pona ngo bieka ba mise ba yemba ba pona ya qui soit bien ba yemba ngo Apocalypse na roi David na pese ba ngombote tozaki na studio papi comment est kimi vieux comment kimi ve papi comment kimi to pas na studio inspiration ezalaki kotote ezalaki te ke fallait ezalaki te Apocalypse ye moko fela yembango maintenant tokoti na kati ya studio tomoni nde roi David mpe azalaki na kati ya studio abanosala eloko ya bie nanga kombo ekimi mbama topropose tolobi fo bobeta featuring ma ya maison mère na ma ya quartier latin tokomo bule kombo ekimi vie na ngai kombo ekimi Maman, pour na grâce est la sexy. Maman ya kotala est la sexy. Maman ya kotala est la sexy. Voilà. Et puis ngalinga mingi côté Apocalypse ayemba
katambile lemba musaka ngatuna pourquoi idée wana katambile okolemba musaka na bine mais pourquoi katambile kosani kolemba musaka libi oboti mwana lokola Grâce Mbisi okolemba sexy okolamka na tongo sexy olena albi ceux qui osala albi ceux qui osala qui par exemple moi si exemple ngai nangala mona yo na tongo olamuki sexy na minute on lia sexy tozala na photo sexy tola na mbete pe sexy yango albi katambile okolemba musaka da okolemba sexy na katandako tina mbeto ide yango ezalaki yango wana olinga yango mingi sexy olinga bilo wana mingi Grâce Mbisi biloko ni c'est la clair olinga mingi oza sexy pour kumisaka biloko to ba sexy Grâce Mbisi ça ke vraiment sentiment et ça ke bien omoni na yebi nzoto nga papa hein pata sorte na obongate on comprend. Si on a par exemple chemise de yo beti chemise yo ça va. Bon si on a chemise tout le monde a non simba et simba ngate. Grâce Mbisi au monde na te. Le monde la beti boy. Non monde na te. Ça va te. Grâce Mbisi pour amona na fo ala takaboy. Ezate ke na mona na ya na lobby ka kinga na za mokie. Soki na lati t-shirt déjà tanda moi loboktal. Na za mokie trop. Yango mikolo yo na olinga mwa mabunde balobi Grâce Mbisi aolinga mingi mabundi et puis na nzembo na balobi ke Grâce Mbisi et soki na bosa babi Grâce Mbisi elengi kutu koleka kofiba bombo ya solo le ba moto filmé le ba ne azwanga zona bien babi Grâce Mbisi elengi koleka kutu kofiba bombo. Tout sauter Grâce Mbisi à sa lengité boss na bisa Congo promo comme là boss Rafingindo babi aux États-Unis babi même na kangi États-Unis alors t'as l'émission hein bon ouais ça je me Rafingindo ebisinga abe na téléphone abi na lingo kota Congo promo gabi ne oh ngaye no kota Congo promo ndeni abina nganga bingana la bala ibeli la simba la ngai omona Kinshasa baza 7 na ngola baza misato mibale excuse donc toke na ba 9 personnes ba simba batalela ngapenza mode to sola boy fona se savant avant na kele non kele toke na ba Emilia na ba roi David biso no to kele avant na kele eza ngambo et wana na pesa respect na bato babota pate ya jeter to respecter au monde moto to ana mwana soka comme na bana ba mwana moko ça va to respecter te elote na bo ah na respecter te elote na lobi masaka na mwana te ya yoka tala au monde moto ana bana à partir à 3 respecter. Et ça ngam. Ils sont à combien? Nana 9. Des fois la cocarate. La travailleur t'es pas dans le boti. Nabi, pourquoi bispo congolais tout ça la trop bas terme encore. J'aime pas ce genre de termes. Et tu rends mal à l'aise. Les travailleurs, ça veut dire quoi des travailleurs? Non, on parle pas comme ça. C'est au moins bateau tout ça en congolais. Au moins natala émission ya Mike Lokamba sala na Congo France comment garçon akino comment c'était Maya batune ça ronde ni patron na yo ala tarabu abi eza ndenge na ye natala émission na seki on comprend na seki ngai pour ngai personnellement na patron te na viva na bango lokola bandeko on comprend non comme patron wana le so peut sa moto par exemple par mois on peut c'est bon c'est vrai que photo mi tchara na place na biso par exemple OK nandimi mais na vie faut aux années esprit mo boy na bi que osa pas ta plus on comprend non o tchenga micro on comprend faut na zone valeur on comprend dans une valeur na yo na bongo la yo aux important chez moi
Non, so te ko o tchanga micro au momsa na. Non, on doit arrêter les choses comme ça. Au moni bango. Au moins par exemple qui par Kinshasa na so exemple comme Kousé. Na bana bango une année. Ça veut dire qu'il n'a pas de vivre na bango. Ba te belé ba proposer à bango. Na pe ça bango coûter le côté. On a payé $500 à chaque par mois non. On a vu faut ba solo na moto. On comprend non, mbongo na ngai. Oyo lettre L a pesinga ezenga. Le être M. Elle est M na bano lo bezangai comme na ngai lettre M busy M voilà. Oh ata lettre M a pesinga. Mikolo lettre G. Omoni nga na chroniqueuse. Na ko de chroniqueuse te. Na moi lo mo boy en internet azo animé au saba chocho comprendre de yo so ngo chishenga mibale bele etali yo na zakuna te eza ngo pende bato ba monaka eza pona ngai eza normal na kota na chenote nga na oloba lettre G so ka pisa ngata men 10 000 €, c'est mon argent alobi te que zo mbongo oyo o pisa ba mic bokabola non eza mbongo nanga pourtant na soki par exemple na butu na ton système Nano comme un abattu, nano comme un amoko. Est-ce que vous comprenez yaya? Merci. Alors le barat est un bongo yo kablan la même chèque c'est mon argent. Mais moi je leur donne pas au moins il faut bara au solana bat ko fa na bato. Na fa na la ba na zo bango le ko ba ndeko nanga. Au moins ba comme sou abetela nga ba comme na ba on pensa abetela nga de fois mai ka go beranga tozo seka. To seki na biso penza. Gloire ko benga to seki na biso. Tozo jeunesse ba wa sika grâce temo. Akobenga ngai nanga kuna le baba moni moto na moto ko le bantere o ngala boss non la moto ne déjà yebi ça s'arrête par là on comprend non faut tchara moto à l'aise ce que le loko mo wela ngai boss na crier na Congo promo ngai de grâce fils boss ya et bon on a le boss OK comment on a foutu avec ce facture na foutu facture yo merci. Voilà na grâce musité babi grâce mise aza boss ya Congo elengi aza boss Congo elengi to continuer ka toujours na ambiance babi ko travailler na yeza esenga moko boye po grâce mise après ça rappeler moi sengo et ça na mutu muso wose na mission boye e opeso mawapo bisengo ya zara nango ezalaka chez moko grâce mise na ngatu question moko boye po to comme vraiment ko chiter na mission na biso na ngatu question moko boye babi grâce mise na tu question moko boye maintenant on a tout vraiment bien après. Parce que grâce à mise à l'obiné à l'élo, différence c'est ça. Une bonne question. Rafingin na senti que ma soleil ça. Comment Rafingin de ce que non quand ça comme le ballon, pour les Comores c'est que ça tellement dans le ballon la mic que je mic pour qu'on go seka. Ai na grâce mise ndenge za boyo. Iyo na bato no tufu boko tala Congo leng. Ngabine bien. Na Congo promo. Te Congo promo. Alo be lenga na sa na Congo promo. Na menga na bato na simina ngalo. O te so mo ni pe na bato no pe boko ko tanga be a TV. Na bi ko linga nga fort. Mais c'est be pe bolingo mosusu ozana ondenga ozana na États-Unis na Paris. Ça va. Te otana na musika esala bien. Donc voilà. Grâce mbizi à lobi na lelo. Ya lobi na eba ya wile tokate. Ya lobi wana na eba lobi nazaki basé na mutu na nga ya wile toka ba kuma pesa nko mokoto ya wile toka po na pesa ça na jolé toka moi sine na pesa mbote na salaki trop basé na mutu na nga ya omoni garçon mo aye na ndako na nga en componente. Je dormais. Quand on a la capa, le bisex, ça doit na rola la tina mbito. Na like na ka kutuka bon grande nzamba sala biso. No sentir. Na la kutne logote na poche. Et quelque part. Na la lien ndeba er na atiba 11h. Na moni surprise mo ta soni na ndako nanga. Ma vie, mais pas là, mais à pas matin. On doit pas y aller à Masolo. Masolo n'dengue aux autres candidates. Maman n'a qu'à nisser le côté, continue que le ban n'a qu'à nisser le côté grâce à Mbizi. Non, moi, le moteur sonne.
Nata dosso boy na banga ki da ba 11h. Pour nga la la ba 11h. Nata la boy système. Na pongo le pot na kangi na nzota na sepele nde ba yamba bato na poto bisou. Ya litama na pisi nde ba yamba bato na poto. Ouais, simple baiser ndenge ba pesa ki chez na pesa ka simple baiser. Ça va, ça va. Toko tina ndako nde ba yamba ka bato na poto na pesa jeu. Pour ya milane ka jeu. To solo li ande ba yamba ka bato na poto na pe o lia le bité non lia te. OK. To fana biso na canapé. To chaki concert. To dai concert à JB. To ko motala Nenges Bayamara batuna poto. Tu es à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Mais bien, grâce, je vais partir. On attend à la moquette. Non, mon aboué. Quand on a outé pongi, kuta pongi, nazaki na canapé. Pongi wana nazaki allongé, mais on parle avec la personne. To beta maso, to la JBN, tout. Non, mon aboué. Grâce, ferme des yeux. J'ai dit, il y a quoi? Je dis ferme les yeux. Donc, olotate, boyo kanate, surprise. Na ngamo kutu na ndako nazaki na mbongo te. Tolobi kutu na bongo te mais na ndako. Na fermer peu les yeux. Na mona boye, batandeli ngai. Non, t'es un amour. T'es vraiment un amour. wana lettre nini wana? Ah bon, niko yo poko mo kakolanga ebele boy. Non, na tuni lettre nini? Kombo na ebanda na lettre nini? Kakolanga ya. Yo komo yo za lettre nini? Yo za lettre. Ngana lettre P. Ngana lettre M. Tika halo mama kama misu. Pata. Please. Obi raso ko antiera ko? Hein? Bah projet de la kebele. Namona bota batade ngambongo. J'ai dit qu'est-ce que tu me fais là? Et puis en français l'anglais. Et puis montre moi là que mes monsieur bimata et bimala ba erango. Ya borote pas bimondo. Nabi qu'est-ce que tu me fais là? J'ai dit c'est quoi ça? Ouais en français. Et puis c'est pour toi. Arrête. Oui, en français. Ah, ben oui, c'est à toi. Ah, non, tu mens. Ah, ça, mais pourquoi tu me donnes ça? Ah, parce que tu mérites. Tu n'as pas besoin d'argent. Non, on peut au moins dans le non contact. C'est vraiment un amour. Mais na ebi que yo za PDT. Pour battre mon sous au moins na commissaire PD ma casse. Oh, tika donc on tient na contact na yepo tete ngati wana ngati tete na contact na batu musu grâce mis na bi sikoyo pour répondre ngai na Monique olobi nga lobby ya nengo zaki lobby na de qualité parce que oyeba ki batu musu te siko na musala na déjà sala déjà na musala o sala chroniqueuse non zaka liboso na le différence ndeni. Bon, différence c'est ça que na colère. Nabani Moussalo, j'avais pas mon âge, 27 ans. Nabani, j'avais 23, tu vois. Donc, j'ai des gens qui m'ont cadre, Claudie. Nabi, les gens ont raté l'émission. Au moins, ils ont raté. Mais ils ont moto, mon coca, il mérite. Oui, benga mpuku na kombo na mpuku. Benga niao na kombo na niao. On comprend, non? Benga Congo promo na kombo na e. Congo lengi na kombo na e. On comprend? Grâce Mbizi, faut que tu appelles la sexy na kombo na e. On comprend? Na bana lo bape nini? Na kombo na e. Voilà. Après ils arrivent comment on a fait? Namani question ekoti yote kimi wa nabi grâce misi ya lobby na lelo na musala na yo. Ouais, normal, fallait na kola parce que au moins nous comme la responsabilité, on a plutôt respecter bateau bana. Grâce mise à lobby avec la responsabilité. Sur par exemple, bakabele par exemple 100 €. Il faut aller par exemple 30 €. Bana ba sima. On comprend non? C'est chaud hein.
au moins par exemple Tracy Obengayo grâce ngana obela au moins on charger ça liboye na kin baza 7 papa moto j'ai chaud so ba lingi ba faire chier yo oyebi net na ngola refrain monde na pesi mbot je ne sais pas ngola surtout ye na kokaka été il est grave, il est spécial. Il y a la msanga na tongo bonjour. Ça veut dire quoi sa vidéo nae. Bonjour réseau internet pas quoi ça émission internet et il y a ce sanga au fêter. Bonjour. Grâce bon salaire na faut ta parler. Yo yo ka bonjour nae. Ce que Mike Abengo. Bonjour. Yandeni. Ce qui très ça Bengo. Leader. Talarat, faut en parler. On comprend. Gloire maintenant surtout. On veut gloire lang. Nende, on veut na bango surtout. Motaza suka, batu basuka sanga mitema. Na motu de fois AVC pour ça kana benga na ka bango ka. Na bina krake na na longo na ngai. Yo mona leader a longo déjà. Gloire, aza suka za faire. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup, c'est une courageuse. Mais ce qu'a banni que pression, ce qu'a par exemple, ce qu'a un bon de 10. Ce qu'a l'expliqué journée mon corps. Oh là la tête je wanat. Oh kola la tête. Mike au moins ça va moi ndam peu. Gloria. Au moins ce que les premiers. Donc j'ai compris que grâce à l'obinet le deux fois je dis que non ça va. Au moins on a vu nous m'a pas mblara moto azo ça la paix quelque part. On comprend net bateau bana ba responsable bana. Mais quand Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Tu comprends, non? Aujourd'hui, Dieu m'a donné des gens, le $1 que je leur donne. Et c'est là que, moi aussi, par exemple, moi je ne suis pas mariée. Si j'étais au moins mariée, je sais que j'ai un homme à mes côtés. Il peut me donner au moins l'argent pour faire des courses ou bien pour payer, par exemple, ceci. Quand on a na fouti bateau. Vous comprenez, non? Ou bien ça, par exemple, na la bateau est belé. Bon, on un bongo, na sani na pesi bateau ba si malanga. Donc, tant na zo là, non réfléchir ni bateau. Yonde ko liate, mais bateau ba si na yo ngambo. Papa faut balia. Donc, c'est une responsabilité de fois, grâce à mon cancer lobby, que na sombi ka lamba na sexy na bimi na écran. Et indi na longola, c'est plus la grâce. Oui, je peux le faire, mais si on a sombi lamba, faut na ba ke bana bato. Yaya, soko komi na bato ba osala et pas na yo. Yo moko zangi loko rolia. Ba ngo ba zangate. Yaya baba no betu ba campagne. Yécoute loté. Au moins na 3 mois ba longola bango. Vous comprenez non? Yé wana eloté, au moins boy des autres, eza eloko eza stabilité. Tu comprends? Donc c'est vraiment une responsabilité, une charge. Donc grâce à Lobby Azakite, il n'avait pas de charge. Mais oh y a les lots, ya. Oh yo que l'année qu'on a mawa. Ce qui fait du mieux comme un moto et d'eau qui déjà on a déjà na ebi qui font na kanga téléphone. Na fongola ngole de na ebi qui mbongo yo kota le de na tindi. Wana bolandi grâce mise la sexy nenga to beta pocket to solo la to beta na masolo ya kati nenga zana grâce mise la sexy. On a une première question par rapport à lobby na ona lelo. Si on a tout physiquement grâce à lobby na lelo, différence en deni. Nathalie génériquement encore faire abimisia. Na ce qu'a bloqué le moto, ngana on le batté contenu. Ngana le bandé mettant que ngana congolaise, na droit. Nathalie Nzembo je ne connais le but Kolanda Moken a été à Belaka. Sauton. Une question nabi grâce parce que une question na yo qui babi grâce mise la sexy mutu sexy ngana grâce nenga bongo ba saisonner nzoto ba pasoli nzoto grâce lelo akomi mo munene par rapport à lobby pourquoi améliorer musa na ye qui sexy na ye améliorer on a musa na ye asali on pour na teke on pour na ni mais asali on pour musa ne kitoko yana tunio par rapport nengo zaki lobby na lelo différence ndeni. OK. Que ça là tout par exemple la star américaine.
otuna Beyoncé mais na kala ozalaki boye te bango nyonso to basala opération biso bacongolais oyebi tovivre kaka lokola bacongolais kaka okotuna te Beyoncé ke pourquoi pour Beyoncé lelo na lobi c'est pas la même chose. Beyoncé azala jamais métisse mais comment na te moko boye neti métisse de yo moko to comprendre te na été nyonso tout na zolo na munoko. Est-ce que tu comprends? Na miso tout na poto baloba tout est possible à celui qui croit. Et puis que ça ça nzoto papa ça coûte de l'argent. Hein. C'est pas un euro. Bon goût na tia na écran wana yango te ba tia nzoto. C'est de l'argent. C'est coûteux na français. Et que mbongo pata. Balobi si na yebi ke ko sesa nzoto eza mbongo belé na lobi te ke za mabe na lobi te ke balobi sa mabe na tunika ka lobi no ya donc ndenge yo za ya lobi ya hier na ya lelo physiquement yo moko to sentir ndenge ni yo zo mona ngandeni yo mona ngandeni ngana bi na mona yo moko no mi mona ndeni répondre ozo mona ngandeni ngana bi ngana ko loba na te nga te na yebi ngana bi na mona la yo na bi yo moko to sentir ndeni abile émission non boka langa bato te bato balimisa ngai na tingo to boka bato ngana tunuka question na tunuka question na bi grâce mbizi ya lobby ya hier physiquement na lelo boye o to sentir ndeni il y a répondre ni pour question na ils en a réponse normalement ngana ko loba sinme na zabo na se sentir quand même à l'aise na kitoko voilà lobby na zaki lobby blo yo na zo lingo ba bisangai voilà d'accord promo pas ta plus c'est lobby lelo abongi akoma auti vacances ndenga za boy na madame voilà auti vacances na Italie na Rome na to mona pape François na nini wana na bima vacances na bino grâce mise lelo grâce mise te bio zaki muke grâce mise lelo yo na kalobana que na Italie au ta la française hein mère na bisa mpese mot française pape François na kalobana que na madame na Italie to comment pas ta plus non pas ta plus hein pour nous nazalaka na kene vacances nazaka marié te sona mi marié na komo kene vacances na femme na ngai c'est normal mais ngana tuni yo siko na kala maintenant pas ta plus ballon la alliance te balanda congolais batonyo so Congo promo batonyo so on hotel le oliso zo alliance ma okimisi alliance alliance na okimisi te yango to beta masolo alliance te to so beta masolo ya grâce hein to beta masolo ya alliance te to so beta masolo ya grâce mbizi physiquement balandia Congo promo oboyebi grâce mbizi physiquement na ebino mona bo mona babiki ninga koma lelo azaka bongo te mais yo moko sikoto tuna question na bandilango 1000 fois yo moko esolo neni esolo plaisir o se plan ningo za lelo par rapport ningo za hier pas de pardon tika nga pardon ba question no pardon na bo tika nga. Voilà mesdames et messieurs, nous continuons à lire donc babi to comme na souka émission na biso babi lor mala mo la raté ezaki grâce mizi ya za randeng wala ya za chocho bo comprendre ambiance ça na kati ya plateau yo ndenge za la rapport na yambaki grâce mizi so pa na yambaki mutu mo ba za malili elinge zo pe malili mais to za vraiment na ambiance kitoko to za na en plein Paris babi ngana na vacances mais na 4 vacances to continuer pe ka musala na bo santi na bina pesa madame na ngambote balobi ye lettre H donc HK pata isikoza madame nanga ba mote belé na pesi mbote babi to comme na suka kasi mbizi dernière question na tout na yo babi balobi kasi mbizi na tout nos questions au kantsaka nini pour na libala grâce mili libala pour quand et ça pour quand yo c'est le là-bas mais donc na le bien ko balé non problème té on comprend on sona ngina bala ta dans une semaine on bala dans une semaine on comprend. Yo bali eza ngolo nzabas eza ngolo c'est la grâce que Dieu t'a donnée ngaso na nzamba loba ki na bala lobi na force ngo le loté non c'est la lobi pour yara eza naturel ça se force pas na madame no basala combien d'années avant balai ba combien d'années ah mais to yo ba sisa yo singa ka balelo lelo nga lettre ka lelo même pas ko de ba même pas to ça na ba moi kaka. Donc vous avez na lettre G donc lettre M mona ici nango
lettre M on n'a pas azaki mbola bato donc mbola bato bende tout à l'heure là na otanga na obi otanga mal à l'aise sincère tout à l'heure na tangi lettre te na lobi no kake ngai ka ba moi kaka ko mo senga nga déjà ba libala yo 6 ans comment tanga ba lettre M nga tangi te que lettre M karasiko pardon il n'a pas importe tant bo sen en bal non mais étant que moi si grâce mise à penser na libala un jour bien sûr non moi c'est yo kasi na ozaka machine tout le jour na ça na écrasé pour ba balé na parce comme ça lingi na répondre ba question bongo yango na oseka na répondre bongo pour yo bien que na moi sinon bal o comment tu na ngasi snap na penser comme si yo moni que nga na machine voilà ya fufu ya problème te après avoir l'accent libanda est-ce que vraiment mobile yango ya bala yo est-ce qu'on dit mara o tika senga maintenant répondre tant na yo répondre par exemple bêtise na respecter nani maman ça na yo répondre bêtise grâce mbizi par exemple ali bo mato grâce mbizi moto esarate tango lo ba na kito po pisinga kanda pata na kolaksa esa loko yo tangi wana te kolaksa saka wana te mais olaksa ba patient ndoto na yo avec des glaçons s'il vous plaît ouais yo so mwana jaka cha makonanga mais olobi kolaksa na laksine basi tout est comme la mode décolleté où est le problème yo mo sina beta décolleté te obale ka boy kaka na ba t-shirt kasi au peut pas partie intime intime si on passe au bal na âge nini bien pour non c'est pas ça yo année OSI là dès to ban année prochaine je te jure non c'est pas ça yo malobi grâce mbizi a sepelisanga azobala ka pona sepelisanga année prochaine mais après ka ko sepelisanga peut-être ba ko kabona na bango pepo hein donc balobi siko to komi vraiment na souka mais babi tema to na grâce mbizi ambiance zo continuer pour ça rotika mais pour ça rotika ezate pour ça rotika et pour ça to silisa pour temps mais toujours continuer ka toujours mamuke na ba obolinga nga ba obalinga Congo promo ba obalinga grâce mbizi ba obalinga Congo elengi toujours continuer mamuke pour na bino grâce mbizi nga tout no siko parce que yo na yebi ke oza vraiment oza fanatique ya ba musicien ebele hein à part musolo sala mais olinga oza trop ba musicien yo linga grâce mbizi Vicente, olobin Tuni yo nabi miseni yo lingaka. On préférera plutôt. Ah, miseni na sepelaka. Baronos. Nga bangonos. Nga wera, nga jibe, nga fali, nga fer, nga bangotu. Au monde na le belo mo boy c'est important. On a mis ça misala bien. Nga bango pour vraiment battre les misanga pour pas tatala fallait tout ça émission avec na choité malgré non kenele na ko bleu faut te respecter ngo so mon ninga net personne on ninga bengyo alinge personne sur information pas na yo on obligé tu vois non tout ça musala moko pour ande qu'on a demandé les loter avant que tout ça va marier donc voilà dans la sens wana on est là mo boy na baki na mboka na bato te po mikolo na kaka malembe apekisinga na bano boka bato na binae na yebi kwa na mbongo atinga c'est grâce pourquoi tu bois que les gens dédicaces tu dédicaces les gens ngabine mais c'est comme ça c'est normal abinga non moi c'est ko faire le bango moi c'est roboka tem et comprends moi c'est au bord avant mbale il y a un sens bah c'est voilà non boka na ba basse mais na boka te j'ai pas envie pour moi bateau ya ngai pour moi bolim sanga quoi de lo moi na diminuer l'autre là donc je disais ba musicien na lingaka nga na préférence te mais sona au moins biso ba bela mso ba commencer ko lobi vérité et comment nini moi na un problème nga laxanine ya mi Monica danger je crois que interfère au jour benga bo jour to mona e to la ki sai tu comprends non donc vérité ba kongola balinga vérité te na yo lo ba vérité au mono alinga la kisani suko permettre nga lo ba vérité mais nga na obanga na peut-être na yo lo ba vérité comme ba comme kanela ngai mais ce que le bina lo ba vérité nga na lobi
ide no enzani na loba vérité et na tuni garate ponga na tuni raki ba miseni oyo linga oyo préféraka omoni avant nazala chroniqueuse libanga liboso nazwa na bango 1000 fois ya liboso ya JB. Ce que JB abora nga c'est qu'il y a quelque chose on se connaissait, tu vois non? JB papa chéri nalingaka ye makasi. Elle se comprend. Na bandele JB. Je regarde la caméra. Moi je suis nga pena moto na ba sentiment. Ndena on met la coca boya sentiment nga ba fonta esa ba sprat hein et ça ba grenadine oyo met la rouge. Yo met le rouge ya chona yo. Nga me donc nga esa coca. Elle se comprend. Donc nga pena moto. Na rolinga par exemple lettre G. Yo rolinga lettre H hein? Lettre H. Donc moto na chona e. Ngai personnellement na ba musicien na linga papa chéri JB piano exactement parce que libanga na liboso eza JB mota abokanga avant kuta kuma chronique ça n'a rien à voir ce que continue na ndako nanga la voiture nanga j'adore papa chéri pas lui papa chéri JB non j'adore en fait sa musique le style BCBG. Tu vois non? Le qui BCBG. Ceux qui n'ont pas écouté chroniquer, c'était quand on a la salle banderole. Exactement comme ça qui mangaille. Non. Vous comprenez? Dans la salle banderole, quand on a écouté, on a s'affiché mais par exemple, pire petit JB Pena Bundela, JB Pena na Paris. Veut dire qu'il y a un orange, il y a le pays du bas, il y a orange. Vous comprenez non? Quand on a Bundela, papa chéri. Vous comprenez? Oh yeah, pendant la audité. Vous comprenez? On a yellow audité, veut dire sport wana. Vous comprenez? O yenga na boyanga na yelo eloko mapapu ya jaune. Donc comprendre. O yenga o so masola nini na contrecarré. Donc à la base on a linga papa chéri. Mais il y a un problème qui se pose. Au moins par exemple on a lo bango. Ce ko yinanga ay nanga. Viens na bisma boy na tulo collé. Ye azapinda fali. Mais ma bé vient mission naturelle cola salaka tina ba mission na ba plateau qui fali eza ma bete o comprend asa moto na ndi émission mo ka sala lo bango pe asa moto tout azana ba sentiment mais akina ngo mo ma bé dans na plateau na trop qui fali donc yeba c'est ko ke na plateau na yeba que ça fali déjà ba préparer kango déjà na messa mais ba mission mususu ayena émission no a rolinga na te autangle par exemple fali. Net c'est le so ça émission personnelle c'est le scam papa m'a pas ça ma cantine na ma qualifié voilà papa na bango papa ba jimo alingate batangle ba musicien na émission na mais ya na ti le collé veut dire la kisarango penza de so boyo lingete itali yo sa musala na mais ngala la kisango te papa chéri ye mo ba la sexy ya bingara bongo. Vous comprenez? C'est la bien. Papa chéri, je suis à Paris. Vieux. N'a rien que ça l'interview. Grâce côté. Vous comprenez? Mais, n'a pas l'accent jamais na émission na ngai. Si vous avez émission na ngai, na boka route mingi ba fali. Vous comprenez? Ba ferré, ba wera. Ba fina ba wera, ba Félix wa c'est quoi? Mais JB écoute na boka kira. Je mange JB le binanga na solo na so na papa chéri ngezala kaka. Abina tourner presse bonico abinanga la sexy. Au boka no nga kutu na be émission na yo Vous comprenez? Parce que il sait. Vous comprenez? Mais ça reste que na kacha monter mananga les gens ils ont pas besoin de koyeba ba sentiment nanga. Lelo na ye na émission no par exemple. Balanda Congo promo dengeza boye. Veut dire chéri nangai veut dire moto asimba ngai moto anyokola nga la boto moni azanzo tomike azamuindo veut dire ba yo benga lettre G veut dire Claude Fongo. Mais les gens ils ont pas besoin de ça. Wana ba sentiment grâce mise okora na ko yo lela ngwa te ba prise na ngai. Vous comprenez?
Voilà ma bombe oyo kufa oleli okena naki bokolo. Voilà bien qui bokolo to continuer toujours avec Grâce Mise la sexy. To pe sa mote mingi babi na Julia Ferrara de Silva. Donc bamote belé Julia Ferrara de Silva. Donc ici ko ça bamote belé Grâce Mise to comme na souka vraiment émission na biso. Tozo clôturer vraiment émission. Toute une question souka pour te clôturer émission na biso Grâce Mise. Ce qui balobi et là on est au longola pour continuer musana bien on est au longola so biso au longola qui sexy au longola ko sekana yo wana na ko longola e inje là on est au longola pour continuer musana bien et là on est dans longola pour Nicolo balobi la loi est dure mais c'est la loi ba tatouage ndé Grâce Business c'est ce que l'on appelle ba tatouage comme belé dans nzoto. Na tuno kabilo misato na tuno ko sekana yo na einje indi ne mission so sala mission na kolata boy elo ni ko longola neso misato ko continuer musana yo est na lobi indi na lobi te ko lobi indi na bi o le ni okuki ko longola yo moko Grâce ki na loba ngo suti bi na sa subote pona sa musana nga bien te na longola ka ba tatouage moi mi baleka obi eloko moko otuninga te vraiment na bosana ke na zongi moto ozaki no moto te na kanga bouton pour likambo na boss na boss na ngozela vous voyez vraiment bien vous avez Grâce Mise la sexy donc babi en attendant Grâce Mise a kanga ba bouton na pour abosse na ko kanga ba bouton donc nous appelle ça moto na vie na Frigence Kadilou donc si ko ça ba moto belé opération babi libanga et zo continuer toujours quoi loba na so Grâce Mise la sexy et là ni obosse na oyebi pata mokili ya mabe nakotaki nanga na ndako ezalaki ba 2h du matin nakoti na Facebook mpo bato ebele batunaka bayebaka te ba Grâce Mise soko besi na Facebook eza ebele mpo na condamne nanga te mais ezalaka na Grâce Mise moto moko asala namona nanga bebele bato bakoma perdu oyo ngai ezalaka Grâce Mise la sexy officiel privé nali kaka Facebook ya Grâce Mise aosula na bato aozwane bajo problème ya te mabe ya te na okondana ye te ya mpe kaka na cadre propagande balobaka ya problème te basala na bango même si eza 10 ya pas de problème mais moto moko nde abima atininga message namoni Grâce Mise atininga message abina ndenge mabete nga na sa bakoma Grâce les fans de Grâce Mise abi biso to ba fan na yo na bi les fans de donc ils a Facebook les fans oui nazaki na onta l'émission nazaki na onta la Facebook na bona ba batinde nga message ntakala nta elongi nga ba batinde nga mi photo amtakala elong nanga omoni kocha mutakala nanga ya problème te vous comprenez non voilà mais omoni ce que vous avez idée ocha mutakala oche elong ya Grâce Mise na montage ba mutakala mo boya tango sa mutakala c'est la penza omoni osali penza mabele moko boya ta mikie eza kutu elengi te mais bango ba montage ba sa omoni ba che libele moko bien ngaso nzai kutu mbana lobi Grâce Mise yango WhatsApp na lukaye na bataka ensemble montage mais otana eloko moboye otana eloko moboye o sentir yo moko kutsoko mobali olingi lisusu motongo o comprendre da ba fulo kaka mais o retient mutakala Grâce Mise na internet c'est décevant ça fait mal ngai maintenant c'est écrit na ngongo tsa mutakala na internet pour bandima yo il faut tcha au conseil maintenant la pesi bato batiaka o chebo o moni oyo wana bandimi kezanga yo maintenant o tcha photo mutakala ya Grâce Mise na internet ba quiz o like ce tatouage à te o monte ko za tantan ce quoi o mobile o rêver Grâce Mise problème a été ya to solo là ce ko tcheka ta même à partir moi biloko moi ba chiffre moi boy peut-être pour qu'on peut mobile
Ce que moi si. Ce que l'impact c'est pour la grâce mbezi ma belle c'était. Il y a tout cela. Nous c'était dans cadre cop. Pour moi le ba cop et ce qui était na caméra na micro. Nous c'était à cop hein. Voilà, mesdames et messieurs, on est grâce à Miss La Sexy. Vraiment, en tout cas, tout comme na souka émission na biso, na bossité vraiment na zopé sa moté, hein. Balobi vraiment donc na zopé sa moté, na papi mondo mbote siko zali vraiment na bossité babi papa lycée Ekofo, ba moté na vraiment siko zali. Balobi sans oublier, babi maman Eli Lutadi là, ba moté siko zali, maman Eli Ekofo lisusu ba moté sika bozali. Bintu bolinga pas ta plus vraiment tout cas na pesa no mboté. Balobi boss la toujours na Congo Promo TV, balobi Congo Promo TV c'est du meilleur. Grâce à Miss Tokomi na souka émission na biso, moi message na ba fan tout balingaka yo, soko za na mission après ça bango na 3 nouvelles Congo Promo TV. Bon, ngana na ba fan te. Na ba kana bato balinganga parce que na moni pe na pe na bato oyanga balinganga. Na nginde na tanga moto te na ngina boka bato te, tu vois non? Ouais, le lo fona respecter régime. Bato balinganga nasenga banga butu moy tongo pe pourquoi de la salle après nanga au Seigneur éternel des armées, Dieu te puissant Seigneur, je te bénis, je te dis merci parce que tu es Dieu. On comprend non? Mais molimo sexy Seigneur natika nango, on lève tous les esprits impurs, les esprits mauvais sur moi, mais l'esprit de sexy Seigneur français qui est bien. Voilà, donc au monde moto na moto azana oyilo konaye net yo osana iloko na oyebi ke prise o comprend non ngai eza te ke prise na ngai suka pona ngola ta rappel liputa o comprend na la sens wana mais to linga moto nego moni o moni moto ile ngwa be linga ebongo o lengi o moni moto par exemple la yi mukuse linga e ka bongo o moni grâce mbizi pourquoi ba lobi grâce mbizi la sexy. Si on a fait que la sexe on dit na longola la sexe na cha grâce mbizi Congolais non Congolais za kumba site voilà excuse bato tout balinga ngai na zana pour so borate ça te orgueil hein non rien à voir et ça moni pe ko ça il leur mo pe na mona personne exemple quand ti mo ko fala yemba kindokia ya ngwana no kindoki nti mo fala kindoki aboka batote batuna na émission pourquoi oboka batuna nti mentalbi il faut que ça l'appelle moi exceptionnel moi je m'en pour l'équipe au bok no pete ko ça les cap au monde non au clôture dans la sens wana mais bato tout balinga ngai vraiment non ça comme ça naka nana papa tina na mama tina yebi mus ngande kono nzamba zo kanga na wakendele na yebi musala musute apaka neza rara na longola. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre magazine Espace Balade avec votre humble serviteur Pata Plus, autrement dit le Messie congolais. Donc, Léona Mbele Abino, grâce Miss La Sexy, Bomouni Maslo Nenge Lekina, si Bolandi, vraiment en tout cas. Nangana senga ba o to balinga grâce mizi et puis o balinga ngai vraiment en tout cas ce qui ba question na biso c'est pas lisibinoté bo mekana ko limbisa biso parce que bon ezaki grâce mizi yango po bomoni show wana vraiment esenga eza bongo nazaki un peu direct na ye donc en tout cas bo limbisa biso na ba question na biso ce qui déranger bino quoi donc voilà to comme na suka to zangate vraiment to pesa merci na ba o to balinga biso ba o to ba soutenir Pata Plus na musika et puis na pene ndeka to ba de près de loin na monde na musika ba papa non mumbanza papa nono mumbanza ya mama Nadine mumbanza babongo balibiki basolo kana mbongo vuma couple wana esolo kana mbongo bambote belesika bozali na boseniti na pesa mbote na Rex Matondo le vainqueur na pesa mbote na Paris donc mbote lisusu babina vient ngai Frigence Kadilou balibi Frigence Kadilou vient ngai Frigence Kadilou bambote belé babi opération libanga ezo continuer bana makala tout bo bouger parce que opération libanga ezo continuer initiative vos qui est opération libanga donc on continue car babi oza Pata Plus bo continue toujours ko soutenir nga parce que na besoin ba soutenir na ba soutien na bino dans botika ngate na besoin ba soutien na bino dans na musika na pesa mbote balobi na pesa mbote na Pepe Iyolo Galiano ba mbote vraiment ebele esiko zali na Paris wana na pesa mbote balobi Papi Moïse wana babi tonton na biso Papi Moïse noko na nga vraiment ya kati ba mbote ebele esiko zali na Londres
Nabina obo sanate babi ma seme qui chérie Adriana da Silva bambote belé siko zali, pourquoi pas Yvon da Silva et Ervin Mayuma bambote belé vraiment sika bozali na bosanité babi na pesa mbote na Amical Club La Colombe ACC babi ozo kamboma vraiment na yemoko babi président Frank Lusako no ya mama Cornelie Maïka y aura couple moko elengi bambote belé esika bozali na bosanité babi Rombo Mukuna bambote belé ya mama Andrea Mukuna bambote belé vraiment na part ya pata plus, sans oublier abi Thomas Masidi ya mama Adeline Mbiavanga ya oyangwana mama, sans oublier abi Laura Yende ya mama Annie Kokila bambote vraiment sika bozali, sans oublier abi Bless Kenda ya mama Dora Kenda ya bino ya ngwana na bosinte babi Gebe ya mama Linda bambote belé vraiment sika bozali babi yemoko partout solo beta li solo ba solo beta pena li solo ya baba solo to lela babi partout solo ya mama Ida bambote pena sika bozali babi Amical Club La Colombe de Paris bambote sika bozali. Merci na soutien na bino na bosinte bana ici c'est Lyon parti mbenga nyamba moto, pourquoi pas babi les retours de Guy Ewa vraiment donc des retours donc bambote belé siko zali, sans oublier Fido Yoji et puis na bosse TTC à Tembo na Grenoble pourquoi pas babi Pasika Songo aussi bambote belé na kati ya salon Curtis, sans oublier salon Armel aussi, donc bino tout bolinga pas ta plus babi HD Vision tigala HD Vision babi pourquoi pas Eric le Maréchal na kati ga babi biso tout bana HD Vision babi HD Vision ne tombera jamais bana Chambéry vina nga vita Mandela Bivarai Papi les sages papi kusegita babi olingara boye betara batur olingara nengwana moi liberté et ça la bien balobi bino tout bolingara pas ta plus restez branché sur www.congopromotv5.com balobi bina sur betikara congopromotv5.com bon mona masola pas ta plus, restez branché, merci, à bientôt. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable. What's up, man? Are you fine, Mr. Raf Ngindu? Comment États-Unis d'Amérique? Parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo, monde entier international, n'est-ce pas? Qui n'y doit pas y avoir de côté à Tina Bakil. Tara Congo Promo, to côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc, on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1, site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo, Congo Promo né. Oh, site, on a BT Pena, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, des fois, pour y avoir man, il faut foutre, pour pas autoriser, on ça là, pour talara, nettoyer, dans la mission de Times Square, pour pas payer son nom permis, il faut vérifier la caméra, il faut avoir la caméra, mais qui était. Donc, il faut avoir la licence, la permis, tout, et ali. Au Congo, pour me si les cas. Donc, Ralph Mina solo déjà, donc. Et Van, donc tu vois, il y a une carte Maramutu complet. Pour la mort, Mukanda. Maramutu Mukanda. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre. Avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra. Il y a caméra, il y a image. Ralph Ngindu, qui tombe la PM. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Find out the best African music on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur. Congo Promo TV, Ralph Ngindu #1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso, vous avez en États-Unis. Niveau à boy, il faut voir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va voir les bandes de tête à biche, mais c'est pour le Congo et que les bouches. Ralph Ngindu n'a pas ça de sale. Ce gouvernement des États-Unis, boy, il y a un Congo Promo aux hommes sales. Ralph Ngindu, mon boss, Babi 001. Fokoto. Beaucoup ça, beaucoup ça, bon, mais tu vois, on va la number. Mais tu vas dans 001 mais tout c'est où t'as on va finir vraiment, il y a grave. Aujourd'hui, on a un moninga, on fait le haut de ta moninga, on va via vie moninga zarango, mon bali moninga zarane, on est sur la scène la moninga, on va écouter à si sous la sous bête à moninga violent, qui va la masse.
tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabe nayoka yokomi na mpasi naza te nakoya na Kenya naya kozwa yo tozonga na Kinshasa yango Elodi mapasa lokumu ya famille oti wapi. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.